ngai chef Muzito na arranger na biso. Kuna bomboko maman Zuzu ya mbombo toyoki kuna babandi kolela deja. Muninga pe kote oyo abandi olela na chiki bana na ngai. Chef na biso atali Muzito lisumba Muzito ya azaki obligé kaka akanga motema aloka. Voilà. Yo ozalaki na kizenga wapi? Tango ayaki yo ozalaki wapi? Ozalaki na partini? Onga na bundaki na palu depuis 1990. Ozalaki na événement ni? Ozalaki na cellule ni? Cercle ni? Boya kodala Pelo potiviye meme libi n'ambiance Boya kodala monde Boya kodala Mesdames, Messieurs, vous êtes à travers le monde. Merci pour la émission Nabino Actualité du jour. Tozali Awa, Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, pour Nako Meme Nabino. Présentation, encore une fois, Ngai Elvis Metzonadana et Sengako Sabino. Toza Awa Ndenge Bodali Komona, Tozo célébrer 56e anniversaire à partir Lumbi, c'est unifié au Babengi Palo en sigle. Ozali et Antoine Gizenga, Litia Lumumba et Sangisi. Plusieurs partis politiques pour que soit création n'angu. Et bongo lelo toza awa pona komemabino intégralité à cérémonie d'ouverture, intégralité à cérémonie à fête au palu ezali n'angu pour étaler 56e anniversaire n'angu. Toko mituna à travers le monde parlo et kenda wapi parlo et sala kanini et parlo ba koma wapi tika teb sabino tetoye awa pona kozela bino information na étaler célébration na bango. Akobeta perspective sika wapi uti pe wapi to yiko kende na bongo tozali awa pona kozwela bino information tozali awa pona komemeno actualité na etali parti na bino Lumumbi State unifié toko tanakati pona ko continuer célébration te pona kotala lolenge kani babongami to lolenge kani bazali ko préparer makambo etali bango facette électorale perspective à venir abandonne action politique ezali ko bongisa makati ya masolo tokoyeba yango bisura bino tolanda. Merci. Mpolo, Okito, Lule,
Mayele. Kimbangu. 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 Congo. 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 Palu. Antoine Gizenga. Antoine Gizenga. Antoine Gizenga. Merci ma camarade. Tovanda au bakuvanda au ndani. C'est que le programme la vie chez Zali Doué. Un message qu'ils ont préparé à l'occasion du 56e anniversaire il y a parti. Si ma message wana moi synthèse développée ça m'a lingala ndenge to mesana et puis si ma synthèse wana to va annoncer programme il y a le 23 ya mokolo ya lobi po biso to ko fêter mikolo miba sima na yango toyembi hymne national ya mboka pe tosukisi milulu na biso. Alors, sans plus tarder, tout tellement pour la voyemba hymne.
Merci, ma camarade.
Mokonzi. Palou. Lumumba. Gizenga. Gizenga. Merci, ma camarade. Lelo, parti Nabiso, le parti Lumumbise unifié, et Kokisi 56 ans. Nalinga Tolobakanini, Tukitano na Motoba. Tukitano na Motoba. Tokoloba mingi te. Situation ezali pasi pour la partie. Mais tolobaki atako pasi na biso ezali. Tozali suba na mikete. Et koko le kaboye te. Il faut to sangana. Parce que ba événement ya boye yango nde ezongisaka bomoko. Yango wana secrétariat permanent oyo azo gérer au quotidien parti. Depuis tant que Mei, secrétaire général chef du parti, Mokonzi Munene, na pouvoir nyonso ya bakoko na ya nyonso ya azwaki na congrès, azalaki vivant, abanda kotikela toujours secrétariat permanent a organisé milulu ya boye. Eza eloko ya cicateur que mutu aya koloba ke ezalaka bongo te. Soki oyebi Palou, oyebi ke ezalaka ndenge wana secrétariat permanent mutu abongisaka ba événement ya boye. Yango wana toyokanaki tolobi toyebisa baninga awa na Kinshasa tosala ngo na siège na biso. Atako ba moyen eza te, atako moyen kobina eza te, ya kobenga ba orchestre, ya kosala ba festivité eza te, mais esengeli tosangana po toyeba ke tokomi na 56 ans. Tosimba loboko, tosimba lokolo, totala ndenge ekembi, ndenge nini tokoli, totala suki oyo ezali ka noir, ndenge nini ebandi okoma pembe, po toyeba ke non. Touti wapi, tozokende wapi. Voilà. Biti ya événement oyo yango wana. Ngai kaka introduction, na oloba mingi te, pona baninga tobongisaki message. Oyo toko partager lelo ya makanisi. Ya kososola biso nyonso. Toyeba toutaki wapi, tozokende wapi. Bao ya mikolo. Bayebi. Bako se rappeler, oui, ezalaki bongo. Ceux qui mbebe na kati bakoya ko corriger. Baoye ba yesi ka baleki, bakoyeba histoire yango ezali nini, héritage na bango ezali nini. Nini oyo esengeli basala po ekende liboso, po batombola parti. Bala lisango te, baba lisango te, ekende liboso. Donc toyelelo po na kokanisa, ko partager histoire wana. Camarade Mpango a coupé sa biso yango résumé pour ezala clair na bitu na biso nyonso ba militant oyo tozo vivre mikolo yo ba camarade boye ba ke ezali ba épreuve. Secrétaire général chef du parti immortel Antoine Gizenga abimisaki muchanga na mine kuna na kati or ezali asali musala le makasi a plongé akepozwa abimisi mine wana nini muchanga wana Palou siko atikeli biso yango akei alobi nini botia yango na four botia na four échauffé po mawolo ya solo ebima mawolo ebima Palou ebima ebima ezala ya ngwi ezala nini ngwi ezala nini ngwi ezala nini ngwi 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 voilà Palou akobima na épreuve oyo pire Palou akobima mûr Palou akobima sûr Palou akobima dur et Palou akobima en avant pour le tour dans le monde. Pona lukumu ya Gizenga, pona esengo ya peuple congolais. Palou ya ngwi, Palou ya nini? Ya ngwi. Ya nini? Ya ngwi.
Palu ya nini? Merci. biso tokomi bake na akora lusaka baye sikoyo baninga oyo ya gouvernement basinyaki balingi bachange po bachange bazongi awa balobi tobanda koyokana comme ça tolakisa bato wana kuna ke non toza deja majorité tolingi lisusu accord te mokanda euti na secrétaire général chef du parti camarade Antoine Gizenga savant ya solo akomi tango ya koyokana na nkuku ndenge wana eza lisusu sikoyo po solution ezwama mukanda ezali tokola il faut un dialogue inter-congolais Congo euti epai ya savant Antoine Gizenga likandeza sikoyo tokosala yango ndenge nini gouvernement azobunda RCD, MLC, RCD, KML, belligérant, maïmaï na bango kuna, biso opposition non armée. Facilitateur aye. Aye, basengi. Combien batu bakokende ya opposition non armée? Apolina nos 5 partis. 5 partis. Palou na 4. UDPS, MPR, fait privé, na FONUS, et puis Bamusu Bayeko Bakisama, François Lumumbaye. Basali, facilitateur à Bengi, réunion préparatoire na Cotonou. Biso, Tolongwe na 12e rue Rwanda, Tozo travaillé kakana, camarade Soukaza na Moutou Kanaye. Azui biso parce que les rois ni camion ni vélo ni les architectes tozui camarade Zéphiré Mungongo mutabenda a memaki donc comme un aéroport na ba 20h avion il fallait y en a 23h na komi na tindina lukendo tala batu bazo tambola batu a sécurité moko azangi moko aye oye sanga kuna bazoluba moko azangi na on a opposition moko azangi nzoka bo bakendeli liboso ba passeport na bango nyonso ba botoli là le bon qu'est-ce qu'on va faire na tuni chef bazo de la biso na Cotonou
tout ça là, oh, ça là qui n'a 66 et ton devenu. Parce que tu es capable, tu as eu boîte, tu as fait, tu as ici. Chef à l'obété, pour ça la montée, et on revient dans des ordres. Kota kaka, paie sa passeport. L'air n'a pas si passeport, ah, pas coquille. Bah, limouille. Toujours là. 23h. Avion yango ekiti. Avion ils ont chauffé. Mais ouais, puis bah, tu n'as pas passeport. Bah, boum. Avion et pumboué kei. Bah, ninga aussi va bandoler là. Mais oh, le Tamboudini, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours à la boutou. La tournée chef, alors, pas question. Ceux qui ont besoin de la boutou, par contre, on va venir dans ce là. Pour que l'on va prendre dans 5 heures. Dans 5 heures, Tozongi. Là, il faut faire un rapport. Chef Alomé, attention. Ceux qui ont salé le côté, facilitateur, Kuna Baroloma, Balingi était. Les Raokele Naomi, Baoye, Congolais, Balingi était. Et dialogue et beaucoup. Dans 6 heures, tout ça la fax. Dans le bureau, il y a facilitateur dans Gabaron. Et puis dans l'ONU, ça la fax. Biso Palou, toujours encouragé. Kolembate, benga kaka il faut dialogue et salema. Mukanda wana masiri akenango na ONU. Côté ya gouvernement, au balinga lisu accord à l'osakate balobi, non, yo ba congolais balingi ote, baboui. Masiri abimisi mukanda ya kizenga. Lokuta, tala ba congolais bango bazo appuyer ngai. Mission ya masiri ya facilitateur et puis qui na isika wana. Sinon dialogue il est là. Alors, l'air de Kunabiso. Ma liwa et Gozoye, camarade de Nabiso musée. Finalement, président Joseph Oyayaki a lobby dialogue et blocage dans les soutiens. Il fallait que nous préparions à Gaborone. Pour que le lobby condition. Aux A5, il faut beaucoup à 15. Pour que nous lobby, c'est que à 5. Il y a radical, il va gagner moyen. Il faut que tout dit ça. Il va soloter. Ah. Ce qui est moyen de dialogue et fondamental. Dans le vie, bon, dans la vie, il n'y a pas de facilitateur. Il y a un chef. Dans la vie, alors, si il faut que Koutanana, il va prendre 5 pour ceux qui dénient 10 pour ceux qui ont mais, maman, parmi les personnes, maman, je la rater. Donc, il faut que les détails chef ngai na souvenir ya ba moputi oyo basali biso nazo kokako na kokoka okende kuna te chef alobi boyi soki lobi ko ya Congo ya peuple congolais ezali na kati na munoko ya ngando il faut kota le peuple bon na lobi à vos ordres de chef Tokei et Païa, maman Zuzu Bambon. Kunande, Tokeko Pona 10 oyo, Baba Examina Biso 15. Tala en dernière minute, donc à 20h, facilitateur a déjà désespéré que et aussi matin, Toye ko annoncé. Le lendemain, Tozu avion, Toké na Gaborone. Na Gaborone, la discussion en dernière minute. Il faut dialoguer salement. Bamoussou va lobby dans 3 mois. Biso, to lobby dans 1 semaine. Yo, ce qu'on a la fièvre, il y a ma cache aux olenga. Ba lobby traitement au besoin dans 6 mois. On se fait là. Payer Zobela. Bino bolingini. Biso attend na Zamba. Attends quand on a batante. Il faut que les malades ici là. Noki noki. Doyo kozonga allez sikoyo ekomi tour ya kokende na Addis Abeba ye moko alobi tango ekoki
Moyen atinda yo moko lisusu te. Il faut nga moko en tête. Preuve ya liboso. Tolongwa. Tolongwe ndako na 8h. Tokoma kuna na aéroport. Mbule beti. Mbule beti. Ba usuzu nyonso na salon d'attente. Biso na chef na kati na voiture. Biso banda ye na kati ya mutuka tuzopola mbula na ba bese na biso. Mbula na ba bese to batele miba A5 na biso ya palu ba toucher oyo bakoli. Na ba kazaka mbula ezobeta bato ya Monisco bazo comprendre te. Modi lerwa ezaki modi. Mais ndenge nini bokota na jamais chef na biso azali awa. Donc comme na 13h avion euta Canada pour ekoma wa ekozwa ta ozonga na bandako après bokoya chef alobi biso tokozonga te ba musu bazonga na bango mais biso tokozonga te. Occasion pe monani parce que na tango wana nyonso ezaki kizenga mona kate atambola kalisu te tolobi chef occasion yango. Allez na l'air bango bakei mbule diminuer to fungoli portière chef lakisa bango abimi tala sa tala démarche kofinga esali nini esili lokuta esali nini esili kombo kokuta zoloba opposition yango mpe eza bien tala ndenge ebateli ye biso oyo tokoma kaka boye vraiment bomokoleki na ye ya mosika ofase alingi aloba me ye azolakisa nini bio amona motu moko abimi yo vie bobebisaki mboka oyo esi ye azalaki ozosakana na frappe yo bauti wapi moto baoni balobi soki na Congo oyo parti ezalaka kaka oyo ubien bazalaka mibale mbele makambo oyo nyonso mais finalement na pokwa toke Addis Abeba toke Addis Abeba discussion gouvernement alobi te bato bakoki te mbongo ekoki te babengi bachef de chef na biso na réunion wana ayebisi bango yo FCD yo gouvernement yo MLC territoire oyo bozokamba eza ya bino te barichesse oyo bozozwa kuna eza ya bino te facilitateur alobi il faut 5 millions kopesa 5 millions babenga bakongole mosusu tosisa makambo awa réponse eza te bapanzani toyokaka na butu o gouvernement azwi avion na ye akimi oyo akomi boye MLC na oyo mosusu babengi biso oya tosinya wake ye akimi gouvernement akimi tosali makambo na ndenge na biso chef alobi pas question po makambo esila il faut koyokana ya biso nyonso tokosala tout il faut ezonga bon yalogo esuki esimbi te tozonga toluka moye mosusu mpo na kozonga sikoyo mpo na kozonga batindeli biso avion biso opposition avion eye na retard tokoti Addis Abeba poto ya Nairobi ezopumba na pasi na malembe ti finalement toye kokoma na Nairobi escale après escale ya Nairobi topumbwe poto ya na RD na epai na biso 10 minutes après vol après décollage tozaki je crois vers frontière ya Rwanda na likolo kuna toyoka lutundula euti na nsima kuna kimemba pilote descendez wapi awa bandekuna nini ya le feu milinga ebandi na avion milinga ebimi na avion mundele moko ya journaliste azalaki na kati mbangu pilote il faut descendre tozalaki ngai Muzito chef et plutôt ngai chef Muzito na arrangé na biso kuna bomboko mama nzuzu ya mbombo toyoki kuna babandi kolela deja muninga pe kote oyo abandi olela na chiki bana na ngai chef na biso atali Muzito lisu ma
Muzito et Azaki obligé kaka akanga motema aloka. Atali mombokoli suma momboko avandini. Lutundula ayaki koganga atali epa azongisi. Biso nyoto totali chef of. Biso nyoto kaka. Olenga koya yebisi ngai ke Lutundula azongi kuna aleli na kitetela, aleli na français. Asambeli na langue na lingala. Et puis tout ça, finalement que kovanda rato kufana biso. Avion Elingaki est explosé quelques minutes après. Avion Elingaki est basculé, ceux qui paniquent et kota. Mais Moutinho sa moni attitude, il y a Antoine Gizenga, Avandi calme. Ouais. Avion est tourné, et ça, le mois tour, il y a sécurité et atterri. Les réseaux atterri, Toyo Kakaka, et Maman Marie, le peuple, les gens moulaï, Sikoyo, les lendemains, Babano Luka solution. Ils sont les rois tous en opposition, hein? Opposition à ma sécurité, il y a solo contre le gouvernement. Le gouvernement a mis avion. Baya kozwa biso. Toboyi. Oya linga kende biso te. Biso to kota na avion ya gouvernement te toza na opposition na gouvernement. Facilitation yo luka avion, affréter avion toke. Ba affréter avion, ba pesi biso ba ticket. To komi na aéroport. 10 minutes d'embarquement. Muzito ticket yango. Wana le wana tozali ngai na chef na Muzito. Ngai donc ba délégué mi balé chef na ngai, Muzito assistant ya chef parti. Ya ngai ticket yango. Ya Muzito yango. Total ya chef kaka couverture ya femme. Mais wapi ticket d'embarquement parce que sans ticket wana moyen kende ezate. Oh. Mais balingi donc totikala ou bien totika chef na biso bien tikala wa bakotika kosala ye nini. Message de salut. Rapidement. Tolobi il faut to somba billet. Il faut to somba nini billet. Place des alliés pour la cacho, oui, place et tikalika ya première classe. Atiaki biso na classe économique, place et tikalika ya première classe. Trop cher d'ailleurs. Message yele bino kotoyo. Réaction immédiate. Mbongo yé. À 10 minutes d'embarquement. À 10 minutes spécial dialogue. Mbongo yé. À 10 minutes d'embarquement. Tosombeli chef billet ya première classe. Bisoyo. Tozalaki d'ailleurs le dernier ya kokota na kati ya avion. Histoire ezali. Voilà. O douté soki ba yebisi bino keza arme ya bitumba oyo toganyaki ba cotisation ko douté tembe ezala te ba preuve ezali.
parti Lumumbiste unifié Palou, Oyongai personnellement, Nakotaki Nazalaki na 22 ans, en 1991, Ngai. J'étais étudiant à l'Institut supérieur de commerce, Nakotaki Palou, le 6 novembre 1991. Notre vénérable patriarche, Antoine Gizenga, était encore en exil. Quand il est revenu ici, le 7 février 1992, nous l'avions reçu à Matete. J'étais déjà militant du Palou, propagandiste du parti. Donc, le 56e anniversaire de ces grands partis cinquantenaires, c'est un grand événement. Le parti a fait beaucoup de choses dans ce pays. Vous pouvez nous citer que deux choses, déjà vues en 56 ans, deux grandes choses que le parti Lumumbiste a fait dans ces pays. Si nous avons le cycle des élections actuellement, comme ça se passe, c'est la lutte que le Palou avait menée. C'est les résultats de notre lutte. Nous avions demandé des élections à maintes reprises. Je pense que tu étais témoin ici. Tu as écouté l'orateur qui avait récité tout ce qui s'est passé au Palou. Si nous avons les élections, si le pays, le Congo, nous avons les cycles des élections, c'est grâce à la lutte politique du Palou. C'est grâce à notre lutte. Deuxièmement, la constitution actuelle que nous avons, la constitution qui régit notre pays, c'est le fruit de notre lutte politique. Souvenez-vous, en 2005, nous avions organisé le référendum. Le Palou avait dit votez oui à cette constitution. Mais beaucoup de camarades jettent l'air dévolu sur l'organisation actuelle du parti, comme pour le secrétaire général. Beaucoup de camarades jettent l'air dévolu sur l'organisation du parti actuel et le secrétaire général. Un petit mot. Est-ce que le parti est bien organisé aujourd'hui? Notre parti, tel que le patriarche l'avait laissé, est très bien structuré. Ceux qui sont en train d'appliquer le déviationnisme, ce sont des détracteurs. Au Congo, tel que nous sommes là, aucun parti qui est organisé plus que le Palou, ça n'existe pas. Il n'y a que le Palou. Nous avons des structures bien organisées. Il y a des cellules, il y a des cercles, il y a des sections, il y a des provinces. Il y a donc les comités exécutifs, ceux qui dirigent les partis au quotidien. Votre dernier mot à tous les militants. Je souhaite une excellente fête. Bon anniversaire à tous les militants du Palou. Vous me comprenez? On m'appelle Laurent Mampouya. Je suis chef de section à Matete, province Moamba 3. Voilà. Merci Monsieur Laurent Mampouya. Après, comme nous vous l'avions dit, chers téléspectateurs partout dans le monde, vous avez suivi comme nous, à travers votre chaîne de télévision, Pelopo Télévision, la célébration bien sûr de la 56e anniversaire du parti Lumumbiste unifié qui a fait rage, notamment au Sali quand même à Lobanaba. Plusieurs militants cadres et à partir de Pesma Lobanabango, tous les sons à travers